Tibor Nage, secrétaire d'État adjoint ya Amerika pona Afrika, apesi maboko na mbela ya kundima mokumba na bitumba binso bisalami na monele ya ekolo Congo Demokratika. Apesi pe maboko na mbela pona bokengi pe bobateli ya bana mboka pe babundi ya makuki mamomoto. Toma ya Amerika Mike Hammer alobi na ngambo na ye ete mpasi ezali na motema pona bobangisi bozali kosalema likolo na Dr. Denis Mukwege sima na mbela abwakaki mpona kundima mokumba. Mangomba sambo ya bato mabe makangami na Kolwezi na minduki zomi na mibale pe masasi kama mibale na tuku sambo. Bakonzi ba engumba balakisi bango na miso na bato pe balobi bango nde babomaka pe bazangisaka bokengi na etuka ya Katanga ya kala. Corée du Nord elekaki na nzela ya Afriland First Bank ya ekolo Congo Démocratique pona kobaluka na nsima ya etumbu to bopekisi ya communauté internationale elobi ONG elandelaka makambo matali kolekisa misolo na nzela molili. Des Saint-Troué epameli mbula matari ya etuka ya Olomami pe ya Kinshasa na kosala misala na société Congo Akonde ekelama na bayi Corée du Nord babale baye batindaka mosolo na mboka na bango. OCHA, bureau ya coordination ya lisungi ya Nations Unies ebwaki mbela pona makoki mazali te ya kosunga bato bazali na mpasi na ekolo Congo Demokratika na sanza minei ya mbo ya mobuko sila kaka 25% ya misolo mipesami na baye basungaka elobi mokambi molandi ya OCHA na VOA Lingala. Mokonzi ya kala ya États-Unis Barack Obama na Kamala Harris oyo azali na nkatsa moko na maponami na Joe Biden kandida ya bademokrate na maponami ya mokonzi ya mboka bapameli bozangi bukambi malamu na mboka bazwaki maloba alobi loleki na convention ya bademokrate.